mosusu te nakolanda bubele senzela na yo nanyala kisanga nzela ya solo bubele yo la vie la vérité les chemins. Ah, popolipo, 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 famille bota na sengi, boko tisanga choral, baya kisanga koyemba pona tobola nzembo yo. Ngai famille bota na zole la bino mabe, popolipo, 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 famille bota botelema. Émission na bino omoni. Oyo moni ndokibelela toujours na tige. Famille bota va comme na ba commentaire to na longo la tige to etikala na longo la tige to etikala boko ma bo manifester wana parce que so ça la promotion ya ser na biso Belvi Kandi Poutine de l'écriture mama comment a un impact a na idéologie a na makambu betu ni ba o différence yena kubuti la pegi sasa nazo lelo mabe va comme na théâtre. Donc, bo pika, bo lenda, parce que tant on est j'ai un théâtre, bo sambwa, parce que Jerry comme que papa que ta famille bota, Vezak la famille bota, idéologie toujours. Mais si quand la plupart, il y avait une mission j'ai fait la promotion de Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Na comme 20 minutes, na zone belaka promotion Belvi Kandi. Batuna ozana bango incapable mamu teke on va nata 10 minutes ya osala promotion ya ko décortiquer film. Tala mamu teke oza sans impact sans idéologie, oza li tanga mai na océan. Sur le plan artistique, au moins sur le place naie. Sur le plan artistique pemé na belle vie. Voilà, ndimasko critique. Critique ezo kisayo. Beaucoup mise bomayo ponani. Tant que le logo te ba kumisa yo pona mamu teke pona alors le quoi sorti na ba vagabond na yo des ignares alors mamu teke yo na rolaki so ki ozana niveau ya belvité oyaka na internet oyaka na chaîne na yo ya milimu mabe ya ko tia trouble na cinéma congolais tina bandeko na ya groupe Simba bazo finga mapona yo tina papa na elombe azofinga mapona yo o mata succès alors mamu teke na vidéo yo mamu teke ex danseuse moroboé vidéo ya mutakala nazo zelango mais soki bimi na komata na mesa na lie na lali pongi beza mutakala esalaka 3 jours ekoleka. Vous comprenez? Et puis, ce qui vous mis cette vidéo, mutakala, ngai moko na kopé sabino, na chelebino anje $500. Boza ma papa, boza elo côté, ba jalelo ya mamu teke, ba sensi ya mamu teke, boza elo côté, chéri kobetok sende mola kisi. Tout ba idiot ne surtout posera tout autour ya mamu teke na pesa bino cours par correspondance. Nzela mosusu te nakolanda bubele senzela na yo nanyala kisanga nzela ya solo bubele yo la vie la vérité les chemins. Ah, popolipo, 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 famille bota na sengi boko tisanga choral. Baya kisanga koyemba pona tobola nzembo yo. Ngai famille bota na zole la bino mabe popolipo, 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 famille bota botelema. Émission na bino omoni ndokibelela yango yo.
parce que na kati ya actif final na zana des émissions masolo ya Belle-Vie et puis émission omoni ndoki belela yango yo famille Libota ngai nazolela bino mabe na moni na ba commentaire vezacle ya famille Libota na suka kombo wana parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu betuni ba ou différence yena biso to zabato buka mona buka kuikila vezakari baba se tala nengeti je continue ma solo théâtre dit je continue ma solo théâtre parce que Jericho Betox de la presse papa Kuluta famille Libota a s'inspire chaque jour moi na maele lanchiki yango bomoni nazo sala makambo lelo moi na maela ebanaka alors famille Libota na zui kaka kombo na vezacle ya famille Libota ngai nazolela ba famille Libota mabe ya Europe nazolela ya Amérique mabe nazolela ya Asie mabe Jiji Katema depuis Arabie Saoudite nazolelo mabe nazolela ba famille Libota ya Égypte mabe Wanito Esther nazolelo mabe na kiti siko na Londres wana base ya Londres ya famille Libota di nazole labino mabe mama José Lusadisu mama Claudine Bokatola mama Aminata Tulomba toujours quand na Londres wana na kiti sikoyo la mama chérie ya moi si ngaye ozana impact ozana idéologie ma solo ya théâtre et cotitige bopika parce que Teresa ya Milangi arbitre aveugle les semaines où tu kolobate azomona pete sur match za championnat ya kalembelembe te championnat ya kalsu chalo kolodie ngaye Jericho Betox toujours d'inspiration si je continue à en solo à théâtre c'est la toute première fois dans l'histoire à Congo tige et contre ma solo à théâtre tala ko bukanate famille Libota to soutenir émission oyo au monindo kibelela po ekozalaka kaka parce que to dévoiler bango en attendant pe na kati ya émission nyo surtout oh ma solo ya Belle-Vie émission ma solo ya Belle-Vie oh émission monindo kibelela to ko sala toujours promotion ya Belle-Vie kandi moi ba erreur technique eza moi muke bozomona incrustation plateau to ko bongisa ngo to zomona bandeko pe bazali ba technicien bazota la biso bazape na kati ya famille Libota atape na ba dongolo miso ope bazakananga mokuna ba technicien oh Jericho Betox azo sala eloko nini wana simbi nango kutute yo tala oza sans impact sans idéologie on donne ce qu'on a alors on a pesi famille Libota na mama Belle-Vie kandi on a nango yango promotion de promotion et que ça la bino passe parce que Jericho Betox 1000 boules bazolozi nezoya kaka alors bandeko tout bozolanda biso à travers chaîne oyo soki botalinga lelo to bozolanda nga sikoyo nous sommes en République démocratique du Congo précisément en Kinshasa toza likolo makasi yengaye illustration illustré kuna ba mona côté tozali likolo makasi famille Libota na bisaki bino ke plateau spécial plateau et kozala pona famille Libota émission sikoyo masolo ya Belle-Vie wana kozala na ba kitidi oyo monindo kibelela toujours na tige famille Libota ba komelanga na ba commentaire to na longola tige to etikala na longola tige to etikala bokoma bo manifester wana parce que tout ça la promotion ya ser na biso Belle-Vie kandi Poutine de l'écriture mama koma a un impact a une idéologie a un makambu betuni ba ou différence yena kubuti la pegi ça nazolelo mabe vakumeye na théâtre donc bo pika bo lenda parce que tangu négati j'ai na théâtre bobo sambwa parce que Jericho Betox papa Kuluta famille Libota vezak la famille Libota idéologie toujours alors tala abonnez-vous surtout ya chaîne oyo pour partager vidéo tala bon impact bon idéologie pour partager ma vidéo
Vous soutenir chaîne parce qu'ils ont ça la promotion. Il y a Maman Belvi Kandi. Actif Final Télévision. Actif Final Télévision. Il y a Yemoko Monsieur M. L'initiateur. Il y a chaîne Oyo. Et puis mon producteur. Tala. Koburanate. Chaîne ont soutenir Pena Belvi Kandi. Un impact et une idéologie. Tala Kakeche Papa Kouloutou na chaîne Oyo. Et Vandici est calme. Binobo Yebi. Les transferts les plus chers. Caméraman, monteur. Et puis, Namdi Bosso micro. So, engagé. Mais c'est ma idéologie. So, piqué, te pour ça, 2 mois longwe. So, moni moutou. A sali maramabo, il faut te féliciter. Parce qu'à sali biso chaîne active Final Télévision. Entre-temps, pe lisusu. Moi, le tchotcho, kota. Papa Kouloutou sala bagago sepelisa ba famille bota. Mikolo tozana bango ka bongo na bagago wana. Tokozongi sabato na solo ka bazonga batudi. Bana impact te bana idéologie te baza lembele adversaire foin di. Nazolela mabe, nazolela bino famille bota. Alors Maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Moutou na idéologie na masolo ya théâtre, coach na bango, moulakisi na bango, source na bango nyonso ye wana di rosala théâtre na Congo, rosala cinéma na Congo, ça on s'inspire na Belvi Kandi, c'est que ma papa on s'inspire na Belvi Kandi parce que numéro 1 ya théâtre ya Congo, c'est Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Oboyi bambanga libanga na TV na ndima yo. Soube la télévision na yo. Ma soube zwanga po na ndima yo. Soko siliki pe benganga yo litutu. Ndenge ko benganga elongi mabe. Mais yeba yango ngaye. Ni beauté ni éclat di Maman Belvi Kandi. Toujours en forme. Bomoni film na bino. Et aussi là. Bon ta la manière au film sili. Parce que na ça rabino toujours ba you mais faut pas avoir ba cours. Maman Mouteke faut avoir cours par correspondance pananga. Tala ko buko na te. Boye boko tsara ba vidéo nanga pas Maman Mouteke. Na pesa ke cours ya cinéma. Alors pièce ya cinéma ça na 4 parties. Tout tableau ya théâtre ça na 4 parties. Yango monaka Maman Belvi Kandi soka chité na film na ye shit musu se senga batu ba senga 2e saison di un impact, une idéologie. Les films nabiso ngaye Sœur Marie Hélène batu bazole lango mabe Maman Belvi Kandi batu bazole la 2e saison il y a Sœur Marie Hélène. Alors pièce to série télévisée mobimba ezaka na 4 parties di bozo ba papier bozo ba biki bokomela Maman Mouteke. Première partie, c'est l'exposition. Maman boye ba yuma ba vagabond, o baza tout autour ya Maman Mouteke ce que bakol ba marambo. Première partie, c'est l'exposition. Exposition par explication et zali le roi mutazo te ka kwanga na e, ache ba kwanga ebele, ache sikoyo, moko ya kofongoma alaksango nengeza sukaina, nengeza pembe. Parce que attirer batou, ba ya kosombe ça ndé mon pièce à théâtre. Première partie de l'exposition, il faut ebenda batou ba sepela pour ba côté la 2e épisode du 2e épisode, 3e épisode, complication et intrigue. L'intrigue c'est l'événement principal qui fait l'intérêt d'une pièce de théâtre. Moi na modero totoka ni mutu montre di yo. Aiza mamba na ina zuma za musika. Ozana impact te, ozana idéologie te, jingi tatakana ki zengi ya première bandi finga makasi parce que nazo yoka ote awe zande musala. 3e partie zali apogée. Apogée zali c'est le parti le plus long. Il y a film di parti oyo et c'est ka ba complication yate et c'est ka exposition yate et ça parti oyo baisse de tension. Ba technicien ba comprendre le on a loba par explication avion sur que mati et comme il a destination point quitta alors et tel ranenge ko quitter les aïne mon pièce à filmer to pièce à théâtre
apogée zali parti long oyo okoki ko compliqué te po komi ko préparer au chité alors ko chité nango na terme babenga ngo dénuement yango na ndezali shit ya film alors bo pesi mamu teke vidéo oyo aye baka aza na zolozi na oyo parce que eko sunga ye pièce à théâtre na ye to série télévisée na zo sala ezala ki budite ezala ki tsaka lingomba te ezala film pena o batu bakolanda ndenge mama Belvi Kandi asisi film na bino impact na idéologie film wana esali angi mamu teke ti jeudi esengi bakoni mama bakoni papa balela oh bazo bebisa actualité ya film na bango pa na bango na bango ok eza nde film ya mama Belvi Kandi soka tie film tout le monde doit se taire tous les scénaristes je pèse bien mes mots Belvi azana ba collègue azana ba adversaire te Belvi Kandi Poutine de l'écriture dans ma solo cinéma dans ma solo théâtre ana ba collègue azana adversaire te Tolukela adversaire libanda di c'est un artiste international à l'écart déjà dans la chaîne câblée oyo ya libanda di tala et puis Jerry Kobeto c'est l'écart d'un film international Bopeto réalisé par des blancs donc na ndenge moko te na ba vagabond oyo eza na internet na bobeta ko komona Jerry Kobetox donc mbiaka na masolo oyo oza na impact te oana idéologie te oana œuvre te mozoya ko tele makolobela artiste alors Jerry Kobetox ba famille bosa ba ndeko tolobela Belvi Kandi toi on a impact toi on a idéologie toi kolobela Belvi et puis toi on a sagesse et intelligence yango to gagnera bino ngaye film na bino sili bomoni to vandi kaka boye pour te fongwami affiche sike koti tala famille bota ko buka na te nazalaka na nga na ba tournage ya mama Belvi Kandi te mais film o bomoni affiche na ngwana famille bota partager affiche famille bota yebisa ndeko nyonso omoni mama Belvi Kandi te abwaki déjà affiche alors lelo ndenge tozolo bawa présentation ya ba artiste kokota parce que biso to bandaka na présentation to présenter ba artiste ba to ebele lelo ba osala ba série to tshaka mamu teke tara ba copia ambiance ya tournage bozo yi ba Belvi mayele me bozo wangana nzamba lola ko tumba bino moto fe ngaye présentation ba artiste lelo zokota bota la titre ya film bomoni titre ya film nazo lela titre film ya mabe mama Belvi Kandi tinda biso toujours na Google titre en anglais keba soko kimakour ya anglais keba des dogs et lui ko l'accent na français qui est na Google dit sans impact sans idéologie bato yo bolinga Google te kene na Google tala famille bota des dogs j'espère que vous comprenez les anini bon moni mbwa na affiche donc dog ezali chien mbwa siko nini ekoleka na film ba tsheli biso mbwa to moni na affiche wana kitoko wapi sukaino wapi des dogs alors famille bota kana na zo bisaka bino Belvi Kandi Poutine de l'écriture il faut to tchake toujours un coup de pouce ndenge yemo na mona kalbi na bandeko oya ba communicateur malgré jour anniversaire na zalaki te absence nanga pesa ki remarqué mais na zaki kanga mona zalaki te ba covodor pe ba zalaki te to za moi ba to ta pe na moi ba empêchement mais to linga Belvi na motema moko nenga zaki ko fete nenga pe bomona kinga na émission mo na kota ki na 20 ngaye to ana idéologie to ana impact donc famille bota tant film les autres premier épisode leti lelo je crois bien présentation jingle pe kokota lelo na mystique a fourmi parce que biso c'est l'industrie ya cinéma mbala moko boza mobimba
Premier épisode, je crois bien, et on tape mercredi. Alors, famille Libota, consommons belle vie. To consommer ba film, tant to consommer ba film à belle vie, ne peut ça si la kanda. Tant to consommer ba film à belle vie, ne peut ça mamuteke kanda. Ne tinde ka sala matalana, ne peut ça rappeler ba ignare na ba vagabond baza tout autour na e, ba ya recréer ba biloko lukuta sans impact, sans idéologie. Alors famille Libota, to consommer, film na biso o ekoti. On a déjà mercredi. Et puis, bah, présentation nango, na temps fort nango, to jingle nango, to publicité, spot publicitaire nango, et zokota lelo. Famille Libota na zone le labino mabe parce que bozana impact, boana idéologie, boana sagesse, boana intelligence. Bah fan bazala rande boy. Famille Libota toujours consommons belle vie kandi. Alors, na yeko lo baboye awa lelo. Tant que mamu teki aso tindaka batu na ye, ba finga kanga parce que lelo ngam na ciblé. Lelo ngam na ciblé. Ba vanda kapena ba sa kalikito ciblé tout gemima to manté miniature. Wana ba vandi na bar mo ba yesa biso mamu teki avandaka na batu na ye wana bana na basi wana. Maga boto la bango ba téléphone. Ba che mupanzi. Yango na webisa bino omoni ndoki belela mamu teke omoni lokola yozo tinda ba vagabond na yo omoni lokola yozo tinda ba senzi na yo o basalela ko eloko te yo na bango bosala ke eloko te Belvi kana zo beto toro oyebi siko ke Jericho beto ça na puissance parce que ngayo yo moko eza 6 personnes pas na yo 10 personnes pas na yo parce que chez moi ngana yebi ke il faut na ça la Belvi kandi promotion. Et puis, na zongi ça na recadré. Na bête à bordir. Na bateau yo. Bazo ko ba lokuta. To bi misango ba ngo lokuta. La majorité be mission nanga. Na sa mutu. Na okipe ko pengwa. Soki na bi na finga te na kosi parce que internet o sopi miliki o kofuta miliki o sopi masanga o kofuta masanga jo modango ki casse paye. Mais si ko la plupart il y avait une mission nanga, j'ai fait la promotion de Belvi Kandi, Poutine de l'écriture. Na komara tina ba 20 minutes na zolo belaka promotion Belvi Kandi. Ba tuna ozana bango incapablement muteke ovanda ta 10 minutes ya osala promotion ya ko décortiquer filmer. Tala ma muteke oza sans impact, sans idéologie. Oza li tanga mai na océan. Sur le plan artistique, au moins sur le plan naie. Sur le plan artistique peme na Belvi. Voilà. Ndimasko critique. Critique ezo kisayo. Kokumise bomayo ponani. Tant que ozo sale lo te ba kumisayo. Pona, mamu teke pona. Alors le ozo tinda ba vagabond na yo. Des ignares. Alors mamu teke yo na relakiso ki oza na niveau ya belvité. Oyaka na internet, oyaka na chaîne na yo, ya milimu mabe, ya ko tia trouble na cinéma congolais. Tina bandeko na groupe Simba bazo finga mapona yo. Tina papa na Elombe azo finga mapona yo yo o mata succès. Alors mamu teke na vidéo. Na vidéo yo mamu teke. Ex danseuse moko boye o falo o suka na musique. Ya papa Elombe pena fa otike ka na asa la danseuse. Ki danseuse on peut ba kata kaye na tout furayi. Mamu teka ke na test na tout furayi ba kata ye na kibinda ko na kitambo ba kata ye. Oye na théâtre bimisio. Belvi Kandi Poutine de l'écriture à l'action nzela. Lelo yo komo bundisa ngai. Lelo nganem na ciblé. Bo bimisa nyonso boko bimisa. Jericho Betox à kotika la toujours Jericho Betox. Nazo zela vidéo ya mutakala di. Tala yagola. Vidéo ya mutakala nazo zela ngo. Mais soke bimi na komata na mesa na lie na lali pongi beza mutakala sala 3 jours et koleka. Vous comprenez? Et puis soki bobimisi vidéo ya mutakala ngai moko na kopesa bino na tieli bino anje $500.
yo moko pena muto bimisa ngo bimalo bangam na bimisa ngo yango cadeau na $500 eza trafic ko sala malokola ndenge to mona na ba film à drogue okutani quelque part aux Zimbongo wana po Jerry Kobeto ça muta matalana te aza muta bisenga senga te lokwa ba senzo baza pembeno mamuteke mususu akenda makala likola mamutakala ya mwana mwasa batu akoma ko sala chantage plutôt akoma ko sala chantage. Alors, ceux qui bossent là, qui Jerry Kobeto, ils ont choqué, on a boé. Boza ma papa, boza et l'autre côté, ba jale lo ya mamuteke, ba sensi ya mamuteke, boza et l'autre côté, Jerry Kobeto, c'est des mots là qui si. Tout ba idiot, surtout boza tout autour ya mamuteke, na pesabino cours par correspondance. Bo s'inspira na Jerry nenge mamuteke mama soso a s'inspirara na Belvi Kandi nenge bana nyoso ba senzio nyoso bo apembeni ya mamuteke bo s'inspira na nga na lata drapeau na vandisa masolo chaque kongo ba artiste comédien na banda ko défendre ba comédien di ba comédien même mususu sans impact sans idéologie ba tikala ta ko benga nga merci de côté président Caleb Toukeba na mbote na webele parce que yo za na impact yo za na idéologie biso yaki bato yo ba bimisa li comédien mamba lukuta to bimi na kati ya guerre na front to ko affronter bato wana to protéger bato à théâtre. Je sais de Londres Sida Bilele ayebi président Caleb Toukeba na ayebi ya po Firenze nazo lelo mabe ayebi Jerry Kobeto ça ramuta génération na binoté benganga zozo soki kande lekio benganga azwakate benganga ayebanate mais bozo tchanga na ba miniature mais bozo ko m'appelle titre na ba chaîne na bino sikoyo muta sans impact sans idéologie bo tcha ba titre ya ba émission na bino na komo na nga poani eza pasi bo continuer mamuteke ngana sikoyo komi piken tala mwana mwasi akomaka kutu film était ba komelaka ye tala mwana mwasi atikala kozala scénariste était artiste comédienne ordinaire azane ndenge mona ba comédienne nyoso ane ndenge mona ba comédienne nyoso asala eloko nini ya danger oyo eleki ya belle vie asala maram nini na art na loba na art ana loba ba bilamba tirkite ana zolobo ceux qui biloko kolata te ceux qui ba crayon te ceux qui ba beauté te ana loba sur le plan artistique aza et l'autre côté ayeto la moto ba ninga ya Irsil Pechanga ya Belvi Kandi ya Fatou Miracle vous comprenez boti okosa biso lelo o akola boye asala boye muto makoloneti nga to bane ko tracer makolona mamuteke tango azoya bandal boyoka kibino moko ndenge abaku concert lobaki tanga azoya bandal na avenue Timasi tozomona ye totali pe o santé o makolo nzamba zana ndenge na kela bato alors lokola ye azotinda ba vagabond na ye lokola ye azotinda ignare oyo ya Zuma un garçon incapable ya kovandisa foyer na ye aventurer tout fait akenda na Lubumbashi ba voyager ba ninga ya vidéo mu nokopolo les arabes c'est na romatiselo wangu alia bilialia amela bilialia bimela mela muta sans impact sans idéologie alala mu nokopolo puis ba ninga ba filmaye comment moi on a se comparer na nga finganga parce que naza artiste na yo naza star na yo natikala ko yambo na émission te na yambo na ba émission 1 2 3 po na fula yo osoki bato ba moninga na yo oyambinga yo sala bien émission kotalama oui biso fula bato ba marque belena yambaka yo après bato musuba ya ko yambaka yo Jerry Kobeto sera yambi ba bane belé ba ignare belé petwa la Miss Lolo vie il faut yambanga faut pas confirmer il faut yambanga na avenue comment on appelle avenue ba benga ngoni Bongolo à l'époque vefonga yo ansaka pembe na oyambanga epesanga makamu mais ba ventiler lelo bazo sala ba vantare pola onga na kola boy onga na zaboy bato mokate bato nzala
bato sans impact, sans idéologie. Allez, famille Libota, ce qui n'a pas c'est que émission Nabino, au monde de Kibelela, Nzela mususu te nakolanda. Nzela mususu to kolanda te nzela ya Yesu. Mais Yesu masi a betaka batu na temple. Toko chikote bango fimbu, toko beta bango parce que Mkongo zoba il faut beta ma fimbu. Mamu teke le rolaza Mkongo zoba il faut beta ma fimbu chikote. Atina batu na ye lelo ba osala manigance bobimisa ngaka na yo. Mamu teke le rola yo o ciblenga ngamna na force ngamna na vacuum et puis moni tige. Ressentir. Famille Bota, merci beaucoup na Minoto Bolandinga. Merci beaucoup na ba famille Bota nyoso boza de partout dans le monde entier. Bon continuer toujours qu'on a chaîne oyo engaye. Active Final Télévision, famille Bota na zole la bino mabe partager vidéo au monde ndokibelela maamuteka komo bundisanga. Maamuteka komo bundisanga est-ce que ngam no sa ke ba film no etala mati. Belvia leka maamuteki. Ngate biso to saka promotion tinda ba ignore no ba sala promotion ta ba fan no ndenge ba baye bango mais yo tinga ma bango ka lokwa bo ponana mamuteka ponana na ba ignore wana ba sensi wana bo ponana ekiri ya Leombela ekiri ya Mbanga musique ya Mbanga foin ozongela danse tozao soko tiki belvito tiki babiso te ozongela danse. Au sala pene comme elongini na cinéma et comme ya danse. Voilà. Famille Bota, tokutani premier épisode de Kota, tokoya au solo là. Tala, kobuka na te. Belvi Kandi a un impact idéologie, sagesse, intelligence, mbiaka na masolo yo. Batu belé ba mamu teke ba ya ba parveni. Tokuta na lobby. Na olimo te mekasi na obima parce que idéologie ça. Bye.